Très chers fidèles téléspectateurs, bonjour. Moi, c'est Bogart de la presse. Le Bogart de la presse congolaise, chef coutumier par force. Très chers fidèles, je vous aime énormément. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur votre chaîne. Merci beaucoup à GNT Service, agence de fret maritime et aérienne. Papa Jano Toussevo, Maman Nassi, Ngununu, tous ensemble. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup à GNT Service pour le service. Musala Kitoko, Ezoko Salema Kitoko, Soko Zana Posa Yakeno et Loko. Otina on lelo comme anakisasa lelo ou bien kende poto lelo batubazwa on a poto lelo contacter GNT Service et puis contacter Papa Jano Toussevo et Maman Nassi Ngununu. Merci beaucoup très chers fidèles, vous êtes nombreux de nous suivre sur votre chaîne. Merci beaucoup na batutu batala kabiso surtout bana ba Congo bana Matadi bana Kasumbale sa TV moko batebele. Merci beaucoup na batutu balinga le Bogart de la presse Radio Nzola Bukongo tous ensemble. Auditeur tout ya Radio Zola Bukongo, je vous aime énormément avec plaisir. Très chers fidèles, ce n'est pas la première fois. Ça, c'est la deuxième fois. Bosanga Kingai, Azonga, Aya, Tosolo là. Après sa numéro, Tokanga Kiango bien té, très chers fidèles. Tous en a maître Awa, hein? Maître Dikunzi, hein? Maître Dikunzi, Dikoulousou. Donc, tous en a pour nous rebeta vrai le solo. Et plutôt rebeta le sous vrai le solo, nandenga bien. Nandenga faute parce que. Merci beaucoup na ma caméra Masanangai hein balobi Francis jeune noble Francis noble tous ensemble font la caméra pour toi mettre na biso pour la deuxième fois. Maître bonjour. Bonjour. Bonne santé. En tout cas santé qui toi pour les routes ba soda. Ah collègue ba soda. Le soda ça la santé avec tena kimia parce que ça la kan lera éviter lobi ndenge ne sukela. Merci beaucoup. Maître, ça c'est la deuxième fois. J'espère que tu déjà déjà combo. Déjà mon message. Ah ouais, déjà parlé nayo. Bon retour d'abord on a ça. En tout cas, merci beaucoup vraiment. Vous voyez, ba fanatique nayo ba senga kingai na yamba pour la deuxième fois. To beta li solo par rapport à ba malade na bango et puis pour ça pe numéro mosusu o wapi ba malade ezoko bota matongo midi pour na ba mboka na biso surtout même na ba pays na biso tongo midi pour malade kingani tongo midi pour malade kingani ba fanatique o yayo ba senga kingai o ya le susu pour beta li solo o pesa numéro et puis o confirmer makamunini oyo yo osil saka. Papa journaliste, merci beaucoup pour la parole. Tant on a salagi émission ya liboso na yebisaki oke bakobengaka yo kaka kena zonga sutu na plateau pona miyebaki pona yango pe na lobela ke tant eza mokie oyo aza na pose ya kotuna atuna po tokoyanola ye makambo mosusu. Bon ngande naza bo physiquement na fandi na Sioni na ba Congo donc eza na ba fleuve soko komi ba Congo ale okiti afa koma boma Sioni na utikuna bon ngana naza guerrier magicien. Côté wana lobaka pena obangaka te. Oh, kasi eza musala nanga te. Eza musala nanga fona lobango. Noko boya ngondeli. Eza musala nanga ona sala ka pe o batu bayebeli ngai. Mais côté bino tant yo solo ba que non oza magicien. Quelque part pe ba chrétien pe baza toucher quelque part. Ba ozala toucher te parce que bango komona bango ba chrétien biso toza ba komona biso nde batu lobi ke magicien to ba lobi guerrier. Et vous allez toucher, bon, on a lobby chrétien, et toucher, par rapport à cause de la pembene en Zambie ici. Chrétien a plus attaché que Bino Bato Bozamwa en dehors. Et ça, quand on a la pembene Kimbango. Différence, c'est ça, Bato Bazana Kimbango, on a Bato Bazana na Jésus-Christ. Les différences, c'est les Bato Bazana Jésus-Christ, c'est Bazana Kobunga, mais Bato Bazana Kimbango, Bazana Kobunga, tu peux respecter nos positions à Mouindo, à part que respecter positions à Mouindo, respecter nos. Beaucoup qu'on a un prophète, pour faut respecter un prophète, nous sommes ça les cam. Voilà, merci beaucoup. Donc beta le solo vanda na soyo Soni. Côté ba Congo, na mboka o batu bayebi mingi courte joie po mboka ngo mingi batu bayebela ngo courte joie njoka ni courte joie za neve na za mundele aya wana. Côté bayebela courte joie za mundele aya na yawana. Donc e bandela nde kuna. Biso ndesiko ba kolomboka. Ba kolo courte joie. Te bakolo courte joie te bakolo mboka courte joie ayande biso nde toyamba eko yamba toyamba na mboka po ayaki na programme na ye mususu ayaki na biso pe toyambi po ayaki po asala ba médicament ya ba hôpital ba médicament ba pomade ba nini hôpital la biso hôpital mais tant wana ayeko changer na ye na ministre quand muke ayeko changer comme ko pesa batu kisa mbonga comme ko teka batu na mboka wana to ba ibika ba paracétamol bandande kuna na
Banda kuna takati lelo izini on ezali mais bien siku takufa kina te awa pe ezali bateka yango toujours te wana eza bakisi bateka na pharmacie bato courte journée basala yango pe izini eza kuna eza na ndenge kisi ou bien eza na ndenge pena ya ba idée ya kotanga na classe po bando sala wana siko eza idée ya kotanga na classe wana eza idée ya kotanga na classe basala bakisi ya pharmacie eza idée ya kotanga na classe mais nde ayeko bebisa po tango akoma yiko pesa bato kisi ya mbongo tango bana akoma yiko pesa kisi ya mbongo place biso to yako silikela yango wana mais bosiliki ndeni muto atanga classe na ye normal asilisi pe normal et puis abando pesa ngo feleka te kisi ya mbongo azoteka bato koteka bato eza mbongo po basakrifie bato eza te ke bakisi wana bakisi tokosomba na biso po eza musala na ayekoli na classe tokosomba mais wana sikoyo kisi ya mbongo koteka bato bazokende pa na ye bazoteka bato bazokufa mingi place biso sikoyo toyako revendiquer en tant que biso toza bafumu ya mboka wana toza déjà bafumu na mboka wana c'est que faut revendiquer pour na ye toyako revendiquer na ye mais asalaki déjà reni na ye mwa inane na ndambo aye kotika akomi azongeli makambo ya bakisi ya pharmacie oyo ba médicament bato bamelaka aye kozongela yango afandi kimia tina ta aye kokufa yango monaki tango akufaki biso ba oyo batalaki ba image biso ba oyo biso nde tosalaki ba cérémonie na ye po azongaki na poto te tokundelaki kuna tokundelaka na sioni kuna. Voilà, merci beaucoup. Awa ezaki justement éclaircissement par rapport à bato à courte joie. Différence nini eza entre bato à courte joie na bato à bukoko. Bato à bukoko biso toza pona banzete na ba traitement wana banzete pena ozunzete ozulikasa oyo sans magique wana siko eza na magique de ceux qui biloko bukoko oke na yo na zamba oluki na yo ozunzete oyo ozuboye okangisi yango o traiter muntu na ville nde yango nde ekomaka siko fo pesa mbongo po na ville siko bateka yango biso siko awa bateka na bango yango te po soki obandi kosomba seke oyebi makasa te seke oyebi nzete te de seke fo okende nde na zamba oke kobuka na yo tango buki na oye o traiter na muntu yango nazo biso ke ngai nazana nu docteur nazana na motema ya kolinga bato po nazana na sacrifice oyo ya kokota na nuzamba ya koluka na biloko wana mais oyo ya courte joie bakisi oyo ya pharmacie bango basombaka ba matière na bango bazo déformer yango et puis bazwaka pe suma mayele na biso po bakisi mususu eza ba dépendaka pe na banzete banika yango pe na machine na bango nde balukaka biso po to pesa bango mo connaissance to kolisa bango na connaissance mo mukie donc c'est-à-dire eza bongo donc biso nde to leki parce que biso to pesa bango connaissance ya banzete mususu po sala kisi kingandi tozo pesa. Maître siko par rapport ya bakiso lelo tomoni bambongo ekomi ko bimana ba poche bato na ba cercueil et puis mbongo oyo surtout mingi bato ba magie bino puisque tu fais partie aussi na marambo oyo bato ba bongo le saka bambongo. Pourquoi ebimaka toujours na kaka na ba cercueil mbongo asolo fe bimaka na cercueil sika ba kundaka bato te nga bimisa mbongo na cercueil te baninga no yote baninga nanga bon na ebita nini basalaka po bimisa ngo na cercueil nga bimisa mbongo na place mutu azali soki ozana poto kende na zabu na posa opesa ngai mbongo na kopesa yo mbongo na koyebisa ke somba eloko boye chawana siko ngala ngobimisa ngo na cercueil bongo ye kuna za kuna cercueil yango osomba akosasa cercueil tonde esika mutu azali eza place inoso ozana banki place inoso ezali tous les banques oyo ezao awa banki ezali banki kengandi tous les mbongo oyo ezao wana sorte ya mbongo wana yango mpe ekokoma oyo ero ekokoma pe na ero kasi ba esprit bango nde bakende kozwa yango ba esprit bakende kozwa yango tango bazwi yango nde ekokoma sikoyo baya kotikela yango esika ozali bato bozwika boyembala moko mbongo banki yango nde omoni na banki Congo ya Congo bambongo mike ezoko bungaka mpona kaka bino na mboka oyo bozoko kwambraka biso te ebungaka te po bango nde bakengelaka yango oyo bakengelaka yango baza ba esprit bakengelaka mbongo na banki kasi baza bato na biso baza pe utile ke bango basalela biso oyo tokosenga neti oyo ngana kosenga bakosalela ngai yango parce que ngana za déjà na bato wana banazala ba esprit déjà kuna de ce que baza obligé bakoko oyo ngai ba ancêtre na ngai
bango nde na kosenga ipana bango ba diriger bazwi mbongo batikeli mutu place ya zali afuti kaka oya ye pourcentage kaka kofuta okoteka mutu te eloko moko te Yabino ezalaka toujours na ba condition de pose en mbongo il faut condition c'est-à-dire eza paiement ya banque OK no ko lukate il faut za ka nzinga ya banque eza des conditions et bon soki mutu aza paiement ya banque te akozwa mbongo nde mbo omoni eza na pays ezangi banque te eza na pays ezangi banque te tous les pays eza na banque wana olobi pays et bon so toke na village naza posa mbongo village ndenge eza wana mbo neti boye ba village nyonso ekota nango mutu oyo akouta neti village nyonso eza na centre ville wana ekozanga banki te ngai naza pena na village moko na Chikapa komo na ngo eza mweneji to soki mweneji kuna pena lokuta babata MPC ezalaka te mais soki mutu aza posa mbongo akozwa ngo ndeni banki eza te esprit yo kopesa identité ya place yo zali tango pesa identité place yo zali esprit ye moko akoya koluka place yo zali akokende kozwa mbongo na banki oyo alingazwa oyo eza même proche na bino azwi yango ayeli yo bongo soki tango totinda esprit déjà azokende na pota azokende kosala mutu musala tango azosala mutu musala c'est que aza plus que possible ya kotikala kozwa mbongo na banki moko boye aye kotikela na ndako eza na promite eza facile parce que esprit abunga kamona na kate ya kenda kaka sali musala na déposer na azungi na maître plupart ya bino bato oyo bo puisque ba collègue no pe bazalaka wana plupart ya bino bato bopesa bato bambongo ba guérisseur bozaka kize quelque part que non bopesa ka bato bozui mais bino mo bozala bozui te au moins muto alaki yo mutuka abina kopesa mutuka mais ye moko piéton c'est quoi la différence pona nini bino bopesa ka bato mbango pendant que bino boza bampiaker bopesa bato ba mapango ba mituka bino moko boza na rien c'est quoi la différence pona nini est-ce que nzamba zaka mubola pona kopesa muto eloko ye moko za mubola bon omoni mon cher nakolobela yo ya liboso nanu question wana eza bien eza vraie question ya kotuna eza pe question ya koyanola yo ya bafanatique te eza lokola nakopesela yo yano boye eza lokola professeur to messier bon professeur katokene po messier mwana zanu ya mokie professeur azotangisa mutu ayene na carte ayene ma bientôt mais mwana azotangisa oyo azopesa ye bwania ye mutu azotambola na bajipe na biloko moko boya grave kutu mais ye nda azopesa ye bwania mais ye moko aza pe na bwania ye pe aza na bwana kasi azokabula donc soki omoni déjà mutu azoya na plateau azoloba kengana aza na boye kengana aza na jipe kengana aza na boye eza na sensité parce que eza bien matériel na yo eza ya yo oye kotalisa bato bwania oye kopesa bango message soit ba oyo bayaka epa na yo osungaka bango siko tokoloba nini ke mutu soki aza na abotaka te mutu abotaka te siko yo ozotraite ye ali yo po obota te pour comme lelo peut-être accoucheuse il faut la passer par moi expérience quelconque te nyonso wana eza nango mete yango na lobiti tokolobela ngo te po eza bien matériel de moi tolobela ngo tolobaka yo za na yango ozopesa bato za na yango te na yebite wana yebite te mais tozo solo là te eza ngo bien matériel mais par rapport ya bato bazokotala yo pour lelo moto akoza peut-être na Europe avec na za pour sa voiture par exemple quelle magie quelle stratégie que tu peux faire pour à quoi ça pose te bongo te voiture que na poto vraiment wana bongo te yo soko lobi bongo ekozala siko na condition ya mbongo oyo yo ko stinda to sombi biloko biso nde to kosala le transfert ya mbongo ya voiture te ya mbongo te kuna poto misa voiture te po ba voiture za ibele kuna okotinda kande mbongo ya asombi na ye kuna voiture na asombi na ye asali ne onyo saza ngo posa ngande na zaboye naza mutu oyo na tretaka nanu batu naza na bolingwa batu na linga nanu batu na linga te mutanyo kama et puis tu as combien déjà na carrière na yo banda masolo ba traitement ba guérisseur batu te na ko traiter kutu moye kutu na lobela ngo ezate po biso ezana no yanda kuto bandango kala biso na beta lisolo awa na bandango kala na bandango kala na pesa ava kutu ba makambo oyo ba YouTube oyo ekoma ava makambo ba emission ekoma batu bayeba kina bango jangati na bapoto
yango na yebisaki au moni tango na l'équipe na plateau et salinga bien et ko salope bien po bako bengaka yo na batu na zonga po batu musu babongisa numéro na ya téléphone bazana bamboka mopaya po biso to bana ko traiter kala po biso to za 5 na ko traiter batu pona ki magie to za 5 3 personnes bazana Canada mi bale biso to za kuna biso to tikala kuna mo to bouger ezate po to yinela eloko ya koko. Merci beaucoup. J'espère que bana auditeur na biso tout ya Radio Nzola Bukongo bazoko yoka yo bazoko landa biso. Merci beaucoup na ba coordonnateur tout ya radio ya munene hein Nzola Bukongo tous ensemble ya pas souci. Maître Betel solo do bino bozo batela nde Bukoko. Bazoko sala rien. Les lots RDC quand même gagnaki lobby hein et sengoti. Gagnaki lobby batu ba sepela ki. Tu sepela ki biso nyonso po eza. Chaque mois quelque part ou bien eza juste naturel. Mais eloko mona webisa yo hein omoni président na biso Chichi hein tango déjà akoti na stade oyebi ke akuta akena na nkamba ya politique te pardon to beta masolo ya kokota na ye kokota bana zoboya kokota na ye mukamate yo kozala awa te poso moyindo kasi ko respecter poso moyindo te a respecter poso moyindo ngana yebisa ke oyo ozomona batu bazokotaka bakiliti oyo ya grave oyo bakiliti soki gagner dangereux soki ba science wana ba mindele gagner dangereux to koma wana pena on dirait ne to toucher moi quelque part webi pe yango na yoka ngana zo muto science na yebango tendeni naza magicite c'est fona yebango maître Koko maître Koko ngande na boya ka batangela nga batu na plateau tena linga te wana na sali marketing ne mais azande konokati par rapport ya boulot bosala ka boulot na yebiete maître merci beaucoup azanani ndeko noka confrère na yo bosaka ne même boulot donc voilà na ba monde na bino omona ka tenga sikola linga te batangela nga batu moko boy ona yebi na nga te il faut ko tangela nga batu na biso ya sioni chela poso siko net na chela so na lina tangelo nga na yebi na nga bango te mais Koko quand même soki bazalaki ndenge nga nazalaka mbe nazwaka bakliya ya kini te mbe nazwaka bakliya te ya poto bapesa ngai badoléance ya bato ke basalaki nga boye nasalaki boye bazongiselaki nga boye nazwi solution te vous comprenez de ce que basala te. Merci beaucoup radio auditeur tu radio na biso Nzola Bukongo basoko landa biso TV moko batebele toza na maître awa asobeta vrai solo maître j'espère que etikalement nda moi mike poto koma na suka mais mingi oye na kisasa ba to babengisa ki toujours oye ko sala nini et puis oye na ba stratégie nini ya sika maladie nini ya sika so bikisa rapidement na moment oyo bon ndenge naza boye soki mutu oyo azana problème ya kobota a sitreka te aluka ngai mutu oyo bamala botisaka bon musala nga vraiment nini vraiment est-ce que vous comprenez noter que nazana nu guérisseur de nazana maladie belé oyo na traiter na bongisa donc soki utaka pas nzambe comme ça c'est pas bateau vraiment hein français te et utaka pas nzambe c'est bien hein mais eza connaissance oyo nzambe jamais ayamba la moko soki complication moko eza na yo akoya te mbala moko akiteli yo complication wana abongisi yo te il faut ezala na sima ya muntu akopesa muntu wana mayele bwania hein ndenge apesa prophète mbangu bwania akopesa o bwana wana yango ndeko yeba ke soki na buki o na pesi muntu abongi nazala ba maladi mususu na traiter na mikili hein na uti ko traiter tozobenga na kutu muntu ango yekuta yebisa nga soki okomika na plateau bwaka nga ntali banga mais comment nena akutika tena kolinga otika ete libanga na koboya bongo abani talaka sikona kimundele hein le bumo banoko vimba kaye libumo banoko vimba kaye mais akoti ba examen siko mundele alemana ka maladi te mais ye réponse ezalaka te ezapeka na émission na atalaki abengaki nga maître talabo na mona ka talabo na bise ça va eza problème te tinanga identité na yo siko lelo aza bien yepe lelo soki na mataki na kini boye muta yebisa kinga kite maître mata na tinde lobi kori moko yo kendi kozwa na CHN wana DHN yango nazo kendi kozwa ndenge na zabo yango mingi matisa kinga boye po amona ki unozo kitoko po alo mais bien talaka lobi ke maître na tamboli na sali tout même na ba chaîne wana batu basalaka ba YouTube wana na contacter bango na meki rien
Pas na solution mon ende makamuki. Voilà, merci maître. Rapidement, mon numéro de téléphone. Où est fixe, surtout mi to beta c'était un numéro de téléphone. Neni bato bakoki ko zoyo. Numéro eza yambaka yo moko oza na pire petit bureau moko et yambaka. Pesa numéro eza fixe soki muta bengi yo bala moko bokutani bo sololi o PC biano PC solution. Donc inde na za boye ba confrère ba ami ba yaya ngayo yo maître Bruno oyo azana posa nanga nyonso oyo zanango ezo déranger yo ezala na molimo te ezala na bunzoto ezala nini o ngai ne na za boye na zana ndako document ezate oza nzambe pena ndenge oza boza pena nzambe te na za nzambe te biloko to lobi nyonso ba contactaka molimo wana mais na za nzambe te o soki lobi Jésus siko safa mais nzambe te oza Jésus ngabuti Jésus na ndimaka ete mais Jésus nde kutu mukolo masolo mwana papa te kimbangu nde mukolo masolo kimbangu Jésus ayebi kimbangu aliaka Thompson awa aliaka ba madeso awa yokana ni Jésus toliana ete po aza mundele toyebi ete kimbangu sikoyo tozalaka na ye foko ndimaka na prophète na yo ya poso moyindo parce que kimbangu nazana ba épreuve na ye ba épreuve na eza place ya buka prison na mona prison ti lelo ebongaka te prison boma awa susu awa na nini na mbanza ngungu place tre wana ikala tomona place ya nyata makolo wana etikala ti lelo banda lero wana ti lelo nga na mona ponga na kenda ka visite ponga na za mutu na ndimaka likambo mbala moko te siko ye siko oyo ko expliquer ngai moyena mona nga na mona ngati ba place yango wana rapidement pesa numéro de téléphone pesa ba fanatique na yo bambote na bato balingaka yo mingi j'espère que bana na biso ya radio auditeur na biso ya radio Nzola Bukongo bazoko landa biso bazoko yoka biso en direct. Merci beaucoup mon frère Francine à ma caméra. Merci beaucoup na bato to balinga le bogard de la presse. Mettre pesa numéro téléphonique na yo pour bato babenga yo bosula na bango et puis o pesa ba dédicace na bato tout ba fanatique no yo tika kuna na nsoni na ba msuso bazana kin na ba msuso bazana mikil. Bon na pesi plus 243 89 55 99 698 plus 243 89 55 99 698 bandeko na ngai nakopesa pe mwa message mususu mpona kiyombe po ekozangaka te po toza balibota bon bandeko na ngai baza na mboka poto minu ayo trésor nani Bruno di Kuluzi ndidi ye no vava lupana confiance kana diambu di kana ulembu bedi kana nsamu umbokila di mero diawu di likembi parce que muntu ayi muntu andi ndiandi ayi ndiandi kana diambu dilembu sipasi antuka utela mwingi ubaka solution yako sino yango wana ka message na pesi na ba ndeko na ngai mususu bazana ba poto bazana mboka awo nazana ba tunyoso oyo balinganga na ba maladi nanga ezala bazana mboka mupaya en tout cas mbote na yo na bosani TV nanga moko Pukunyungu mwana kimbacheke Pukunyungu mwana kimbacheke aza misiki tipi wana parce que azana awa te azana na poto mais en tout cas ye atika ngate ye vraiment asala ka donti na hôpital kuna bakisi atinda en tout cas na sepeli makasi na ko zonga lisusu ndenge ba fanatique balobaki ba client nga balobaki ke nazo senga pe tango yo ba fanatique bolanda ngai tango yo za na bamboka moko salaka ba image na ba na hôpital na yo osali ba image batozo ko traiter otindeli ngai ekoleka awa sans problème nazala ngo kutu déjà awa na image mais oyo na sala ki wana ona bisaka ya père na biso na traiter père na biso okocha ngo te na image wana c'est impossible parce que ekota kité eza basa basignala c'est-à-dire YouTube za ndeni soki image moko bonza ba pota muso ba blo mwa ndenge wana boya na linga mingi te j'espère na ba fanatique pe bazo kolanda mususu mwa ba mystique ebele to chaka ngo susu te po YouTube a déclaraka eza ba image moko eza noble bato mususu bazo kotala biso kwa image eza ebele na kosenga nde mwa ba image tango yo kozala kuna o filmaka ngai mwa bato na yo tout ça obakeli ngai koleka nango
sans condition, sans frais, sans qu'on s'en allar. Où est déjà place na yo? Ok, wana siko pas de problème na kosala yango. Po na kanisa ke ba image na pesa oyo ba maladi oyo ba makambo boye. Po eza wana ona traité père na biso moko place o comprendre que naza miseki talaka père na biso apesi yo corps papa na o aboti yo apesi yo nzoto c'est que ça déjà mutu c'est que yebi déjà que mutu a traité et puis na yebisa ki yo peke ba to ba ko benga ka yo po soki na za mutu soki nazalaki mutu mabe ba ko benga nga obena ko zonga soa na ozonga te. Voilà, merci beaucoup maître. J'espère que dernier mot Liloba Suka poto kabona. Bon, Liloba Suka ezaka bandeko na ngai bo pesa nga confiance ndenge na tuko loba na kiyombe bo pesa nga confiance oyo azana problème nyonso ezo déranger ye mwasi akimiyo mobali akimiyo na ndako ndenge ozawana soit ozana posa okanga mwasi moko boye soit ozana posa ozana mayaka moko ya musala soit ozana posa ya médaille ya musala soit ozana posa ya musala ozonga musala ozana poto ozana bamboka nini contacter ngai numéro yango na pesa ki plus 243 89 55 99 698. En tout cas na sepeli makasi ndenge papa journaliste bino pe bambote na bino botikala na kimia naza suna makambo koloba te ya mingi yango na place wana sukeli. Merci beaucoup maître. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup très cher fidèle. Vous étiez nombreux de suivre Bogar de la presse avec maître Bruno. Mais on a bien arrêté Bruno pour Asa déjà Moutunanga. Merci beaucoup à tout le Bogar de la presse. Tous ensemble, il n'y a pas de souci. J'espère que maître a pris ce numéro. Vous contacter. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Bogar de la presse. Mon lobela ba namboka. Tokutani balasima. Bye. Bande onanga baluba bana betu bena mukasai baluba betu maître yeyo. Mubikilai. Oju nazala malu malenga. Mubikilai. Oju nazala malu a majala mais boalu il faut que kala non franc. Wewe ujine usama mukolo mubikilai ujune zala maluma majima. Merci beaucoup.